Sango ya pasi bandeko nanga, sango ya mawa, sango ya kolelisa, sango ya kosala pasi mingi na motema, koya kolala kolamuka na ndeko na biso ya mwasi influenceuse ya tongo na kombo ya Wilfried Mande. Lelo aza lisusu na biso te, lelo atiki biso. Problème eza ndenge nini, abandaki wapi, esukami wapi, amonaki nini bandeko nanga ba explication nyonso nazotiela bino awa na olinga penza biso nyonso tolanda grand frère propre ya ye moko Wilfried makambo azoloba awa bandeko nanga makambo ezali na se ya mokili oyo eza babilo mosusu tomonaka mosusu no sengaka penza na bandeko ba dossier mosusu ezalaka ya konéglige te soki bomoni mwa likambo moko boye eza penza important bolandelango de près po soki bovandika ezaka bongo kendaka bongo yango tokomi kolala lelo na ba surprise moko tokomi komituna biso moko ebandaki ndenge nini pourquoi toyebaki te eza toujours bongo la famille lelo na ye awa na makambo lelo na ye awa na ya somo bandeko langa je m'excuse s'il vous plaît soki eza bala liboso esalemi ke okoti na chaîne na biso ya Ines NM officiel na osenga na yo s'abonner massivement tango zo sabonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification kande na yebisaka bino ngonga na biso ya notification malamu nango ezalaka ke à chaque fois que Ines NM officiel akobando ye la bino ba vidéo ya sikabo kozala na bino informer pour vous informer c'est notre devoir eza nango devoir na biso oyo biso tokoboya te tokotikala pe koanga na te po toyebike musala na bino ya biso ezalaka mingi koya epai na bino pona koyaka ko informer bino eza bongo la famille toye awa ba explication eza ebele na olinga penza bolanda explication nyonso du début jusqu'à la fin et après nde tokoyaka nde tosalaka ba analyse na biso tokoyaka ndenge tosalaka ba makambo na biso na suka nde tokoya kobakisa oyo biso tomoni keno oyo ifo tobakisa tokoya pe kolongola oyo tokomona keno oyo ifo tolongola tokolongola ngo eza bongo sans plus tarder tolanda nanu et on se retrouve juste après. Tolanda prophète. Seigneur, que Dieu vous bénisse, c'est votre serviteur le prophète Grâce Luanga depuis Bruxelles. Nalali na lamuki batininga vidéo ya sœur Wilfried akufi broke kotike na mort ya cinquantenaire. Nalobara souvent kolala kolamukeza ngolu soko lalo lamuki pesa nzambe merci. Ça fait déjà 3 mois na yebi sœur Wilfried na nzela ya TikTok na ba réseaux sociaux. Un jour na bande ko sala live, la sœur aussi elle était là à bande kolanda prière. Nzambai bisingai eza na sœur moko za awa azoluta déjà bandoto ya mabe ça fait déjà une semaine. Azoluta bandoto ya mabe ya ba menace de mort. Or na yeba kité zaki nani na pesi message na sambeli pepo na batutu. Après prière na moni sœur Wilfried a contacté ngai parce que na bande ko afficher numéro na ngai. A contacté ngai na numéro na ngai Belgique. A bengi ngai papa na poso solo la. Nde tango apesi ngai kombo na ye atindeli ngai lien ya TikTok na ye ayebisi ngai nasala kutu clip na musicien moko ya mboka na biso na otanga kombo na ye te komba musicien ngo telle personne natali pe clip ango papa depuis nasala clip na musicien wana ça fait déjà 1 mois nakoma komona makambo ya mabe na butu nakoma kozwa ba menace de mort nakoma ko sentir ba présence ya mabe depuis na sala clip wana makambo ebele na lo barate makambo ebele na mona ka baye barate na o souffrir papa sambela pona ngai na vie ko négligeara ndoto te ndoto ekoko koma réalité lorsque sert a pesi ngai ba détail na bisi sert photo sambela malheureusement sert a respecter ki ba priorité le loto lo ba sert na biso za na déjà na mort sert na biso akufi. Ndeko, monde spirituel est réel. Ce qui déjà va te ce qui déjà va sacrifier yo spirituellement, physiquement, aux étiquettes, aux sous natinate. Bon, moi, ndeko na biso akufi. Na rozala clair na bandeko tubo la nanga. Ser na biso ba sacrifier. Liwa na ye est un sacrifice. C'est pour cela na lina pe sa message, dernier message pe ya avertissement nzamba pesinga ipo na ser moko kombo na ye Tabita. Ndeko sambela mingi, nzamba pesinga message opona yo. Na moni yo lokola ntaba pendant ce que na bande ko prier.
namoni yo lokola ntaba namoni basimbi yo na singa mais na forme ya ntaba ezali message nzambe apesi nga ezali tellement mulai mais na opesa message wana na TikTok te luko sambela sœur na olobela sœur Tabita ozalaki na Kinshasa okoma na Lubumbashi mobali na yo azaka na Lubumbashi nazolobela sœur Tabita baoti kobala yo kala mingi te sambela mingi parce que namoni yo na forme ya ntaba message oyo eza mulai na osambela pona yo nzambe asalo bolamu. Que Dieu vous bénisse. Makambo ekosuka ndenge nini bosabone na bakolo masolo surtout na page TikTok na biso ya sika ya kala bautaki ko banir yango bosabone na bakolo masolo biso nde bakolo masolo botikanga chef mukwaya na betela bino masolo. azalaki na ye presque tobimi nzela moko puis tobimaki presque na ndaku nzela moko ye abimi azokende tozobima na ye toseki na 20h mpe tobengani na 20h aussi tobengani mpe atulinga kutu yo tiaka crédit te mpo benga bato lelo loti na binga azalaka moto amega me lelo na loti nabenga o na crédit normal mais si vitement nga moko nayebaki te nalamuki 1 heure namona déjà bappel manqué tondi na telefone nanga na WhatsApp na appel normal nyonso etondi kozonga na ye nde ndautaki maison ndayaki kozwa likama wana mais totika mpe nanu koloba mwa babilobaloba bamisu baoloba na mosika biso toza famille esala biso mpasi telke na raison mobimba ezaka yango na yango na expliquer réputation ya ndeko na biso eza na ndenge ya mabe te ezala pe na ndenge ya oyo bato bazokanisa te nde mokili elingaka eloba nde mokili elingaka epanza sango autaki soki wapi non toyebi biso nyonso azalaka na maison na ye atravayaka chez Mio iPhone biso nyonso toyebi ntango tozomona tozoyoka bamaloba mabe autaki hotel autaki boye non c'est pas ça moi na bato misusu na leki déjà nazoyokaka ke alanda nzela mabe si c'est flow comme ta simbisaki ye si c'est du bon si c'est bango toza na bon na fami depuis lobby tolali na bango wana so bautoke bakala te bato ebele bazalaki awa nde bautokende kala te mais siko eza na bato mosusu bazolobaka te yango tozolandela puiske totia kimia oyo aza na posolela na biso napesa adresse komsa tokutana kuna tolandaka ti programme ekopesa. Merci. C'est-à-dire tindingi to lele awa bastati atiaki lobi na WhatsApp eza noka en vie mais ye moto atiaki yango akufi bandeko na ngai tobanga nzambe bandeko na ngai mokili oyo eza pamba imagine hier alamuki na ye bien azosolola nde na bato asali nyonso asalaka sans koyeba ke atikalaki na bangunga ya kokonte e ndeti ake mpe boye ake na ye libela donc c'est-à-dire tozangi ye libela bandeko na biso ya moto mpe bosungaka biso pardon vi eza moko bokumbaka biso malembe bowelisaka nini esika ya na yemi la grosse azala na kermesse kota 24 wana azwi mwana ake atiki mwana epa ndeko na ye moko ya mwasi abimaki nanu akendaki na bakamarade ni azalaki na fete moko kote ya bonde na oyo na pima tozalaki na ye wana tokabwani ba 23h ntango azongi abisingaki akepa milagrosse na 24 wana esika grande sœur naza na kermesse
nde esika baobenganga bayebisi nga que ba 1h ba 0h plutôt que Wilfried asala accident grande sœur nanga azalaki sur place nande accident esalamaki. Wilfried eza te ke oyo bato mosusu bazobaki babomi ye te asalaki accident wana nini yaki remorque on te tutaki bango na motuka bango bazalaki likolo ya badocteur oyo efaki basoigne nde bazalaki te négligence nde ezalaki ya badocteur nde omoni akoki osupporte douleur wana te akati motema avant kutakata motema ye nde moto apesaki numero ya mama na bango na adresse esika vandaka babengi mama ya bango numero na ye ezoleka te nde moto moko azalaki wana batindi ye nde akenda ye kopesa information epa na bango azongana en place oyo olobi asalaki accident déjà avant basala oyo deuxième zongana en place zongana asalaki déjà accident avant mois oyo kaka to mois oyo eleki asalaki accident un mois yango oyo déjà asalaki déjà accident azalaki likolo ya moto ye na chéri na ye azalaki likolo ya moto azwaki choc soki botali na bavideo na ye omoni aza na pota na lokolo na lipeka mpe azalaki na pota basalaki accident ye na chéri na ye likolo ya moto barataki na accident bano ekomi barataki alongwe ndako ba 23h abelaki kokende esika ya na ye la grosse azaza na kermesse kota 24 wana azwi mwana ake atiki mwana epa ndeko na ye moko ya mwasi abimaki nanu akendaki na bakamarade ni azalaki na fete moko kote ya bonda na oyo na pima tozalaki na ye wana tukabwaki ba 23h ntango azongi abisingaki akepa milagrosse na 24 wana esika grande sœur naza na kermesse nde esika baobenganga bayebisi nga que ba 1h ba 0h plutôt que Wilfried asala accident grande sœur nanga azalaki sur place nande accident esalamaki. Wilfried eza te ke oyo bato mosusu bazobaki babomi ye te asalaki accident wana nini yaki remorque on te tutaki bango na motuka bango bazalaki likolo ya badocteur oyo efaki basoigne nde bazalaki te négligence nde ezalaki ya badocteur nde omoni akoki osupporte douleur wana te akati motema avant kutakata motema ye nde moto apesaki numero ya mama na bango na adresse esika vandaka babengi mama ya bango numero na ye ezoleka te nde moto moko azalaki wana batindi ye nde akenda ye kopesa information epa na bango azongana en place oyo olobi asalaki accident déjà avant basala oyo deuxième zongana en place zongana asalaki déjà accident avant mois oyo kaka to mois oyo eleki asalaki accident un mois yango oyo déjà asalaki déjà accident azalaki likolo ya moto ye na chéri na ye azalaki likolo ya moto azwaki choc soki botali na bavideo na ye omoni aza na pota na lokolo na lipeka mpe azalaki na pota basalaki accident ye na chéri na ye likolo ya moto barataki na accident bano ekomi barataki alongwe ndako ba 23h abelaki kokende la famille nabandi biso nyonso touti kolanda awa baexplication nyonso ya camarade na ye en tout cas ezosalaka pasi babilo mosusu ka nde nayebisaka bino soki makambo eza ya pasi malamu toloba kino makambo oyo eza ya pasi soki pe makambo eza bien toye tolobi makambo oyo eza bien ezalaka toujours bongo eloko nga na koloba na dossier o nyonso bana basi boluka elongi ya nzambe biloko ya mokili eza biloko moko eyaka esilaka eza biloko moko eyaka esilaka nango mais soki okopesa bomoi na yo epa ya nzambe omona ke okozala na yo kaka succès oyo tolukaka esilaka déjà kolanda explication ya camarade na ye autaki kosala accident mosusu normalement selon la logique des choses soki ka moto osali accident ya liboso il faut fongola miso oyo liwera te nga toyebi te oyo mosusu ekoya eske ekotikela ngai espace to ekotikela ngai espace te eza babiloko akotiaka penza na mutu ya makasi ye deja signe ya liboso eyaki mais anégligent na ye signe wana
atiaki en considération te signe wana ezalaki déjà signe oyo eyaki kolakisa keno awa makambo ya mabe ezokota mais ye atiaki na ye en considération te. En tout cas que son âme repose un peu ezaka eloko biso tokoloba makasi ka na famille nzambe alola nde apesaka nde azwaka. Donc comme nzambe a préféré tout oyo akende, cela veut dire que ye moko nzambe ayebi lokumu ezongela kaka tata ye moko nzambe eza bongo. Merci na ba nyonso balandaki nga du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Wana tokomona na lisusu sima ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko